qui 17 ans en plus, elle était encore vierge. Alors, mobali en même temps, quand tu vivre dans mairie, quand tu vivre dans splendide, moi là-bas, tu as 17 ans. Alors, moi, on a tellement qui est vierge, moi, on a payé tout, voilà, jusqu'à ce que, ben, faut coucher. Quand on coucher, mobali, il faut découvrir que moi, on a vierge. Alors, mobali, avec une vie, moi, si on a des vierges, moi, si on a des vierges, la famille, moi, on a vu que moi, on a vierge. Comme on a vierge, tu prenais dans mobile, moi, on a porté, on a des démarches, on a des ok, des voyages qui sont aux États-Unis. Alors, moi, tellement aimé que quand on a mobile, on a des versions qui ont des ramakas, on a langue, c'est là qui est mécanicien, on a des mobile, on a des bosses, on a vie, moi, on a dit, ah ouais, non, je ne suis plus vierge, je suis vierge. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyeba ke pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président Imo Congo hôpital. Bien hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause la solution. Nous ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous la solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapangu nyonso ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi de mon côté, ça va. En fait, après avoir koka histoire, bo pesa biso na suka na biso soki mobali abala nani entre bala baso mibale. Histoire eza ndeni. Histoire ya Jordan, un garçon de 25 ans varana moi c'est na kombo ya Mary. Donc ça qui est basana ki chéri na ba va ki chéri na bango bien tout voilà. Le problème est que Jordan aza battement basana famille moko ya moi bozimuke déjà que batu ya passe et pourtant Mary, famille na baza famille o ba mona na moi bon. Jordan azaki na université azaki na G1 atangi G1 bien et comme la G des familles et katani mbongo za souté faille Jordan kata classe. Alors vu que Mary moi petite chérie na ye azalaka bon na famille na bango andimi azwa charge ya mobile na ya tangi ça dire que mobile na ma gradué na mbongo na yemo parce que boy mobile na akata classe parce que famille à Mary et moi on a vraiment possibilité ndam. Alors banda na G1 si na GD tu G3 Mary a eu charge ya mobile na makambu nyonso et tout voilà ma classe syllabus frais académie et tout ba transport collier et tout voilà. Alors mobile ayeko bima gradué mobile comme gradué avant nanda alors parfois moi mobile pas bon bloc collier zaté mais à cause la lambi ayeko tikila mobile parfois moi ki mobile azana lamba ola tete mais à cotizanda kasome mobile bilamba ay apesi mobile bilamba parfois moi mobile azana bon hôtel azo de poche zaté Mary elle s'est sacrifiée de tout possible pour mobile na azanga ta 50 francs té azangelo ka koliate azangela ba kolata té. Alors jusque là tout s'est passé très bien bolingo na bonki na bon on a place mobile azwa charge ya moi si ndako ma ko charge ya mobile na makamnyo so kolata kolia elamba argent de poche tout voilà.
alors basali une année 2 ans mobali après avoir kotanga avant d'arrêter na ndako alors mère était que moi si atali que le na pesa mobali na pesa mobali na pesa mobali peut-être un jour na ko lemba pe aza mobali il faut pas comme ko luka na ndenge na ye alors mère était même na mona possibilité la famille na bango azwi mbongo so moko ya ebele makasi apesi mobali na ye afongolisa cabine du genre shop bataka ba crédit ba mega et tout orange money et tout voilà pesi mobali na mbongo garantie na mbongo ya makambo nyonso pesi mobali afongolisa maison ya munene ko pesa pesi mobali pas zwi mbongo afongolisi shop ya munene comme kosala comme kokotela mbongo alors mobali viki atanga azala mo calcul na mutu eloko ba pesi asalela nga bouleversa balusa jusqu'à ce que kokoma nango ni bale car bon ko munene jusqu'à ce que ka mibali de bazalaka moi si na mère ba souffrana na temps passe alinga pe moi si na bon mais nessa la na cabine une fois moi jolie fille petite fille moi bakota na âge de 17 ans aya ka so moi méga moi crédit moi nini mobali ataka moi na batu ya moi si misu ata moi na batu misu jusqu'à ce que aya ko draguer moi na kombo ya Splendide adraguer moi na kombo Splendide comme ko faire moi na elle n'avait que 17 ans en plus elle était encore vierge. Alors, mobali en même temps quand on vivre na mairie, quand on vivre na Splendide moi na batu ya 17 ans. Alors moi na tellement zaki na vierge balinga ina moi na paye boeto tout voilà jusqu'à ce que ba ko coucher na ye mobali ay ko découvrir que moi na batu zaki na no vierge. Alors mobali avec na vie na ye moi si oya ko des vierges ça moi si oya ko sa nini ako bala. Alors on va déverger Splendide on va commis ba ko sala une année en relation d'abord quand on pas même temps vivre na mairie et quoi arriver que moi na comme na 18 ans famille Splendide ba bazaki famille moi ya batambongo ba poneli moi na ba mobali kuna na poto moi na ba diplôme ben est moi na ba que non comme vous avez déjà vierge parce que famille moi na ba que moi na ba vierge comme vous avez vierge to poneli de mobile moi na poto ba ba démarche ba ya ko balo ça ni OK de voyage aux États-Unis alors moi nango tellement aibi que côté ça mobile na ye o a des vierges qui o ya lingara makas o ya langu c'est là qui makanisi nyonso o za que mobile na liboso ya vie moi na andimi abo ya libala ya poto a ce moment bon que non je ne suis plus vierge, naza sous viergeté, naza déjà la mobile nanga et en plus de cela attaque naza qui vierge nanga na mobile pour tout parce que naza déjà mobile nanga to vivre na ye. Famille saligno so moi la penda alobi non a kokende pototé a kolinga mobile a pototé aza déjà la mobile na ye batika e voyer la mobile na ye kimia. Famille oki kande tel que moi la 18 comme côté les mena ba on famille bazu ba bengani Splendide na ndaku na ba déjà que Splendide a comme kovanda na église na âge ya 18 ans jusque là parce que tout ça parce que aboya ki liba la poto andima ki avant na kana mobile na ye o asala ki nini a devenir ce qui parce que non mon avenir na mboka mobile wana. Alors jusque là Splendide comme qu'on va en église famille na va tourner les deux ba PC mu Congo ba linga ye sauter parce que ba télé moi on ba avec moi na zaki vierge ah sous viergeté en plus moi na yo ki bongo so na boy na liba les États-Unis a boy na ko voyager les États-Unis pour la mobile non quelqu'un ko ba vivre na a on ba nani mutu ya shop. Alors jusque là mobile comme ko gérer des bases côté so gérer blanking côté so gérer Splendide côté so gérer mairie bon mi ba les mairie moi si oh ya sungara la vie sunga na vie atangisa ye oh sele makamunyo so côté pe Splendide moi oya des vierges moi oya boya libala poto pona ye moi oya aboya na famille na ntima ko va na église car pona mo bali ah mo bala komi wana banele que je gérer bon balé comme la posa a bala comme la posa a bala kotoyo mairie aza mona moko respect poli azala soumise na makamunyo sa respectera mobali et tout voilà en plus pe asunga mobali na moment moko trop difficile ya vie na ye koto pe Splendide moi non pas respect poli pe mobile yango aza premier mobile oya des vierges premier mobile oya a découvert la vie en plus de cela andima ke atika na famille na ye akomane ko va na église aboya de libala poto pour la mobile wana en ce moment là mobile a commis confus azoye batela bon mi balé o kota se sacrifier pour na o pe kota se sacrifier pour na je crois que baté na bango mi balé so bobo pesa mobile na conseil abala abala mairie moi si o asala ke ya koma gradué moi si o ya pesa ba mbongo ya kolia asombela bilamba ya kolata moi si o asala ke ya fongolisa ba shop to abala blanking o mwana bato zaka na âge de 17 ans a dévierger mwana bato boyi na libala poto kaka pona ye mwana bato ntimi famille na ba benga na koma ko vana d'église kaka pona ye entre bon mi balé abala blanking to abala mairie. On attend vos réponses dans vos commentaires. Alors bozala qui est belé ya kolanda histoire na biso na nzela ya chaîne na biso tia Maloba TV. Alors ba remerciement ezonga epa ya Benike ba ozala ki na sima ya caméra ainsi que famille nanga famille Zabana Mobimba ainsi que Perfil Zabana Flore Bengina maman abota précise Malonda Jacques Joline Malonda moi c'est à Pembe. Te écoutons à la prochaine. Au revoir. Ciao.